Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, dépend de cas na R, beaucoup yamba vidéo na biso, na banda na bino, na ba poster téléviseur na bino. Voilà. La grande famille, famille Libota, shalom, 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 shalom. Et c'est que les les bino partout dans le monde. Voilà. Bah bon week-end. Les lotos le 4 janvier 2025. Alors, bah meilleur venanga. Na balandinyo soya BBC Mpoi TV. Bah meilleur venanga. Na yemoko Poutine de l'écriture qui est Belvi Kandila Patrona. Bah meilleur venanga et paya Ursule Pechanga Black Line Mobutu. Voilà. Bah meilleur venanga ina Dinana la douce. Bah meilleur venanga na la maman d'Henrietta, Karine Mokonzi la baronne, voilà. Et bah meilleur venanga sous dans la Chine, famille Bota, bon, donc Péchalo vert, on est ensemble, c'est-à-dire que non, bah meilleur venabino, ticket 2025, ezala année mokoya, prospérité, réussite, sagesse, intelligence, donc nyonso guérison, nyonso donc et puis ça mais la biso nyonso na 2025, voilà. Bolimbisa mongongo bandeko bolimbisa musala ngwa kolobaka oyo moko pour la muki mongongo esali neti kangi pardon. Voilà, merci na bandeko nyonso baza ko considérer biso, merci na ba reproche, merci na ba compliment na bino tobo ya kapé ba reproche te et voilà et na ba toujours que non numéro na biso ezawana bo hésita raté ceux qui za moi reproche et voilà numéro na biso ezawana voilà. Bato balinga conseil te balinga reproche te baza batu te o mama BBC andimaka na reproche parce que je sais que non musala nazo saleza musala ya koloba je peux peut-être koloba eloko moko ya bien te oyo eleze batu menga na ebité yango na ba toujours que non bandeko soki na betisi batu mi bale misato libaku bolimbisanga musala pe ya koloba bandeko botenira biso vraiment nani rigueur te parce que ça fatigue parfois na bato mususu mo nazo benga yo po lobele loko moko boy peut-être à comprendre peut contenir likambo o lobela kité. Alors ça nous fait parfois aussi mal. Moi personnellement maman BBC, je suis famille Libota, je suis Péchalo vert, c'est-à-dire que non bolingo o ngana za na bato wana ezaka nzambe peut-être bino bato boye bangote ezaka nzambe parce que balobi que non la vérité c'est pas ce que nous venons de vous dire ici ou encore tout ya ko bimisa na monoko na biso non la sincérité c'est dans nos cœurs. Alors c'est au moins ça, c'est-à-dire que non musala ya Poutine parce que musala ya Poutine tout que le non il est vraiment asa forte jusqu'à présent azo continuer toujours ko c'est la biso ba film na loba toujours na se sakape ko lobango te na loba que non nani Poutine ndenge azawana te pona obeba na ba acteur na ba comédien vu que musala na elle écrit au grand jamais à ko jouer film wana akomi ye moko et a toujours na besoin d'artistes baza la kana mabe baza na bolamu na baza na ba défaut baza na ba qualité elle sait comment le gérer pour juste kaka keno ye a accomplir peut-être ba objectif na ye ou encore a yebaninga kotamusa musala na ye. Et alors biso pe ba neti nga mama BBC personnellement na ko banda ko ya awa te pona nourrir peut-être ba comédien mususu non je peux pas le faire parce que je sais d'abord naza mukolo je réfléchis franchement naloba toujours que non tous les artistes ba accompagnent à Poutine na vision na ye nga na bitila bango mabuku et je les dois beaucoup de respect parce que au fond de moi je sais que non Poutine a commis écriture a commis film à la fin des comptes a joué en ye mon côté a ozaka na besoin ya bato. Alors nga mama BBC personnellement ba terre tout au ba accompagner ka belle vie
na linga bango na soutenaka bango loba obebela Poutine tokoya pe kofinga yo te mais tokoya ka ko recadrer yo na ndenge moko ya bien. Voilà, je crois le message est passé. Voilà, la grande famille, je crois bomoni titre nanga bomoni photo ya miniature nanga. Il fallait qu'un aloba tobandi 2025 nga loba que no 2025 peut-être musale bonga na ndenge moko boye ya réseaux sociaux mais non mona ka que non congolais azaka na même virus wana mais biso pe tokozangisa te koya ko recadrer. Alors nous avons tous vu hier, c'était na moni bato batini mama BBC tala nanu na tala kiango déjà na mona kiango et to mona ki susu Christian Shoga abimi na badi n'importe quoi na ebiso nyonso toyebi ke non alingaka Poutine te mais bande ko bopesanga chance na sala analyse na osala analyse bopesanga chance parce que na lobaki pe ke non na 2025 ekozala ke non oye na buzoba moko na kombo Poutine biso pe to recadrer ngo. Nous avons beaucoup donc totikaki temps. Nous avons vraiment beaucoup laissé le temps et ça dit que non bato mususu pe balata Poutine na ndenge ya mabe. Alors moi personnellement maman BBC na loba que non 2025 oye peut-être na lokuta moko boye na kombo Belleville je viens mbala moko pe pona koya ko balusa ngo ya koyebisa bato non c'est faux et archi faux botala boye parce que moi personnellement na yaki ko comprendre que na 2024 ndé na comprendre que non il y avait beaucoup de gens au bazaki na ba ignorance ya ba ina pe Poutine baboya pe kotala ba film na ye via réseaux sociaux to ezaki belé o to babane ko bima pona ko nuire nani Poutine. Alors les temps to banaki pe ko tika keno ba ye ba fingi balobi biso pe tozo tika c'est comme si keno likambango bazoya nango ya lukuta eza ya solo. Alors moi na loba keno na 2025 ou vraiment nous relève à loba non so o ekoza ya lukuta na komba Poutine oye na désert oye na tongo oye na butu boy peut-être so na na tante na tongo fona la mukelao. Alors c'est au moins ça. Alors la grande famille beau aimer beau partager. Le problème c'est quoi? Je crois tous na film na biso o to banda ki lobi na titre ya la boniche. Tout le monde a qui déjà premier épisode ndenge lekaki to moni ndako ya papa JR eza na ba problème déjà na mama leki o eza mama Milo aza na mwana na ye Patricia et to moni ngona décor na Maria donc c'est-à-dire que no batumi balé wana bande ko boyebi ke non non na ebité ce qui bo remarquer ke eloko wana boyebi tangu Milo na Patricia ba osala ba moitié raimana na Maria na décor tangu sikoyo mama Milo ayebisi tangu ba oswana ayebisi Maria kasi beta e kasi to mona Maria abeti Patricia. Est-ce que bon monaki mouvement elekaki wana na zongi seki ata 5 fois. Tangu Maria beti kaka Patricia na likolo boye pa. Mama Milo sazui li papa mbala moko Maria na décor ba telemi. Donc scène wana tableau wana bandeko na zongi seki yango ata plus de 5 fois. Nazo seka. Tala siko Maria sérieuse a telemi o sanini. Non ba témoin no. Il y a un produit fabriqué par Belleville. Wana maman nanga. Nzambe nanga. Oyebi keno bozo nga soki botiraki attention te place wana bozo nga bopé nga raison. Nga na zongi saki ata plus de 5 fois place wana. A beti Patricia après ko beta Patricia maman Milani ye na yaya na e décor ba telemi. On go sani. Maria, il fallait que tu natie la bino extrait wana pour na sepe ina mama kasi. Voilà, tout mon IP, maman Annie, yendaza maman ya Linda ou aza Divina. Je vous dis, on dirait que non, Linda toko baye na film oyo. Linda on dirait azo jouer, azo play around. Bon, non, loba mingi te pour na premier épisode. Tous les sous lelo et belé pour na deuxième épisode na biso. Et ça vraiment biso bien makasi. Voilà. La grande famille n'arrive pas qui bino que non objectif botika ko tambola tous atteint objectif moko bandeko ata boko tambola mais bo respecter kaka ndako na bino ya koloba que non o eza 2025 to lali na film to la muka boy to kangisa 100
tozalaka na makelele ebele te la grande famille. Botala na otiela bino vidéo ya ndeko moko botala niveau ya promotion j'avais aimé. Botala moi vidéo wana ezokende na ngambo wana eza ndeko na biso pe ya famille Libota, tonton Maurice. Bota tonton Maurice aoke wapi aokende na cyber café, après kokoma na cyber café asali ba fiche abimisi ba fiche ya film ototala La Boniche, asali ba fiche nango. Bandeko, je vous avais dit que non 2025 to accélérer promotion. Yewana asali ba fiche ya film oyo ya La Boniche. Après akenango wapi botuna ngai. Lorsque na mona ki yango j'avais eu même na tangisa ki ma ya miso no bi ya nde soué nanga ya keno na famille Libota oleto bavardaka ebele en même temps tozande makasi na promotion ya ba film ya nani ya Poutine bota ba fiche yango wana ye azui au moins initiative wana ya kokende na cyber café alongola salisi ba fiche ya film début ya 2025. Wow mon frère, félicitations. Abando sa nini na ba fiche yango akomi okende ko bamba na ba mir au kabila pe batu mususu na balabala. Ça c'est quel donc non, c'est fort pour moi. Olivo banda ko bavarder ye wana azocha ba fiche azo bambango na ba mir ya film ya sika La Boniche. Mon frère, vraiment félicitations à toi, courage. C'est ce qu'on appelle amour. Nde bolingo yango toza na besoin bino batu botambolaka tambolaka soki oyebi keno donc mutu nyonso azaka na part na ye façon na ye akoki kosalela yango promotion ozwi ou partager ozwi peut-être ate émission maman BBC ndenge asalaka ba promotion à partir ba promotion pe batu bayaka wapi kuna omona pa tuni eza wapi film yango wana oyebi se na Belle Vie télévision promotion yango wana. Mes familles Libota bokomi makasi na kotambola bino pardon bota na munidi ndeko yewana azotia ba fiche azo bambango ye moko ezate ke no Poutine atindi ye moko volonté donc asali na volonté na ye kane ba biso ba mususu eprouvaka déjà bolingo mais lorsque mutu moko boya olobi boy vraiment ça passe. Eza passe bandeko oyebi ke no mosala oyo kosala promotion so boyoka ki ata Poutine ye moko alobi ke no famille Libota apesi pe merci na ba communicateur na ye mosusu please. Belle Vie azana besoin ya ke bato baoza pembeni na ye basani basunga ye ko sunga ye na 1+ pona musala na ye ekende liboso. C'est ça notre souhait. À part ça toza nango isu toza na besoin ya makambo soutien. Muninga osa ba filme kitoko, muninga okoma ba filme kitoko, mais vous êtes là ka pona kwa kokitisa muninga. Vous êtes là ka pona kwa kolobaka mabe pona muninga non. Beta sikoto matisa penza promotion batu ba yeba keno, mutongo bofinga ka bota musala sala. Nde souhait na biso, surtout nga ba mama BBC oyo. Bota ndeko, azo bamba na butu ao bamba. La Boniche 2025. Siko ndeko oyo zotalanga. Osa promotion no ndenge nini? Promotion na yo ya film ya Belle Vie télévision zo salango ndenge nini? Na otuna kaka. Po toza ebele. Toza batu moko te tokyo lala na film lelo 2025 to lala na film to lamuka to kuta 30K. Non. Ah, c'est Poutine de l'écriture. Voilà. Bandeko lika mususu na sekisa bino boyebi idée oyo ya Belle Vie TV Awards. Ba voisin bango pe basalisi ya bango soit disant ceux qui est biso qui ni natanga kombote bango pe base ka ndenge biso to saraki mais bandeko je vous dis yango nga nazoloba awa na lobi keno bitumba oyo soki ezalaka ya ezala bitumba moko loyal elingoza na sens. Ta siko ndenge bakomi na oloba mikonyoso bakomi ko rêver baoye bate babandela wapi basuka wapi. Siko idée déjà ebimi na Belle Vie TV promo. Bino pe boye bo sali yango siko. Bo mo ate ke no bo bambani na se. C'est-à-dire que no boza makasi na ba fenêtre na kotala boza vraiment makasi na ba fenêtre na kotala.
Siko lorsque bolandeli sikoyo makasi pe boke pe kolandela pe ba filme ke no mama bino pe banosa ba filme bomoni ke no boza bato moko boye il fallait bosala mama na sembla na likambu oyo ya Bellevue TV promo ndenge asali ba awards na bango wana na ba artiste nini yango wana ya o bino bozo finga butu lokwa moi ya o bino bozo silisa bango na bozo silisa bango ba vraiment pasi na ba acteur nini o bino bokia ko lobela ke no awards Sherika ye bo uti ko silisa e nyonso Sherika ye bo uti ko silisa e siko ba acteur nini ba ozana fierté na bino ya eloko bosali bambi bino e bambi bino bozangi soni bozangi penza soni bino bozangi bato moko moniteur ya kolandela nani vision wana te vike no bino nde bofingaka baacteur bino bokanisi ke no baacteur bana bacomédien bakohonore bino lobaka bazala bamendre bato bazangi na bango bazangi nango baposition bacomplexe nde bakoya kobetela bino maboko mais balobaka ke non effet ya liboso nde ya bien c'est-à-dire que non Bellevue TV Award esi e gagné ekangi masolo tango bino boye IIOA IIOA e bambi bino nga kutu na ngambu na bino na na sala eloko wana te na vanda kaka kimia na silama l'état bosisi pe énergie wana ezaki l'état bobengi ata mama bino bopesi conseil au moins na 2025 tambola boy mama lukata kimia na ba acteur mususu lukata kimia na ba comédien mususu mawa. Voilà, la grande famille, je crois, bon mon titre, bon mon épée photo à miniature nanga. Nangina on a ça là, na loba bon mon chien shogawana, abandi abandi. Alors attendez, bosez. Voilà, sorry, la grande famille, moi appelle Ekotaki. Alors sans plus tarder, je crois na ucho Sabino, bango pe ba voisin pe ba tricher idée, na ebipete. Idée à tonton Maurice Nabiso ndenge asali ba affiche akomi ko bambango na balabala nyonso pona promotion ba filme ce qui peut ba kolanda c'est-à-dire que non leader azala moko. Voilà tous les cas bande ko tolanda après nazo zongela bino c'est où Ah, si là, ma belle vie, bon, tu n'as pas il est aussi loin. Il va tenir loin. Tant que ça, ma catégorie, on a beaucoup de ça. Par contre, ta belle vie, l'espoir bien dans ma bêtise. Beaucoup de ça, non, beaucoup de ça était na course, il y a cours d'écran. Beaucoup de ça était. Il y a ancien théâtre, wat bayebi, na denga ma bêtise. Cela veut dire que c'était comparer pena mutute comparer la génération naie sur ebi génération naie. Cela veut dire que génération na biso basi la base mwa mukie ngana ye et puis ba ans beko ya ba dichesse beko ya banakas et puis voilà génération il faut tena génération naie sur ebi génération naie classé ko bateke to wuti loin na été. To wuti loin na basila. To ya ba Afrique du Sud na ba 2009 aboyebi to production mora to wuti loin. Na ba ici pechanga na ba demaze to loin na ba fatu miracle to wuti na bango loin et na lobi na ndenge ya mabete na lobi na ndenge ya kanda te na lobi na cour de groupe non et la grande famille je crois Bolandi c'est-à-dire que non na cour de grand ba cha Poutine était parce que ba uti na loin te nga mama BBC ok nandimi ke no bango baza ba cour de grand ba uta na Poutine te sine bongo tokota na vision na ye bandeko congolais non na ebité so nzamba sa biso na matière nini ezamba biloko mususu avoloba otali nanu soi-disant cour de grand yaza cour de grand Ye aza cour de grand. Bolande la grande famille. Ye aza cour de grand. Ba uti loin na Poutine te. Sikoyo, ye azolo baza cour de grand. Eza na temps nini, na temps passé, to na temps présent. Parce que to vivra sous na temps passé te. To vivra na le présent et puis to zozela le futur o eza ya nzambe ye moko aibi futur na biso.
Lorsque ozoya ke non oloba ke non bochaye na temps passé na biso te bandeko toloba ke non makambo akala basala nini bakunda kango. Ok, toke na vision na ye cour des grands azana position nini na minute autant que bango baza ba cour des grands parce que ceux qui tokoloba batu o ya cité na ba cour des grands bon tolongola nano Ercile Pechanga a joué ka penza esusute mais azana ba stabilité moko ya nyama ndenge azawana mo Pecha azana ba stabilité cour des grands totosi toke na miracle Fatou miracle totosi. Pour ceux qui peuvent tali Fatou miracle Fatou miracle je peux dire que non ina sima ba poutinité. Bon, je ne sais pas trop là, beaucoup mais dans le commentaire. Si la cour za cour des grands, tu vois cour des grands, il y a tango ya groupe Salongo. La grande famille beau comprendre c'est que tango mutema ya keto wana pona nini. Mutema ya keto parce que na présent na temps présent. C'est-à-dire que non na temps présent Poutine ndaza cour de grand. Na temps présent. Bongo te na temps présent autour les 4 janvier 2005 cour des grands eza Poutine ya siko cour des grands eza ya les passés siko cour des grands ya les passés aboyi kondima cour de grands ya les présents parce que tu vivras na cour de tu vivras na temps passé tu vivras na temps ya présent motema mabe keto jalousie to kesiko soi-disant cour des grands, soi-disant cour des grands, il faut y ba position na yo bien. Na ki cour des grands na yo o tika nini, na ki cour des grands na yo o sala nini. To landa siko ye, déplace nga na loi ke non o tika eti. Bande ko bo aimer beau partager s'il vous plaît. Aimez partager. Bo aimer beau partager. Et mokili nzambe za na makambo Non, il est Groupe là, na bomangoti. Wani. Bolanda. Groupe non, il est Groupe là, na bomangoti. Wani. Osaka groupe ocho wa kwa wana. Je na boma bangu na boma groupe wana pora nini. Parce que c'est pas ben grave, biso. Tout ça ben grave parce que on a dépensé trop, on a bénéficié dans les lotés. Na songa boyeso ba kabeli mo sa. Cour des grands azana et l'autre côté. Cour des grands à koki ko maîtriser groupe na été. Cour des grands à boma groupe na été. Tolanda. Groupe non il est Groupe là, na boma ngoti. Wani. Osaka groupe ocho wa kwa wana. Je na boma bangu na boma groupe wana pora nini. Parce que c'est pas ben grave, biso. Tout ça ben grave parce que on a dépensé trop, on a bénéficié dans les lotés. Nasonga boyeso ba kabeli mo $100 nga wana ke sala danini na ke se futé la mo chaîne na sala na bi na sala fina nga moko na bana ngai o na sala ba to bususo lo ba sala ba menga na boma na groupe na boma na sala carrière solo na artiste na o wana ba ili tout aller na Angola au sentir la vana boye prise nana la te o ba yishi ko kabeli nga 50 €. Nabi merci. Comment on dire l'idée a mis non prouvé 40 €, c'est vraiment donc c'est non fois des et puis on reste la télévision comme ça il ça qui décide de maman. Cour des grands à koki ko maîtrise à koki ko sala groupe T. Cour des grands na bomango te. Cour des grands Baptiste bazaba ingrat bozomona. Donc alors baba biloko moko o yazo comprendre te ye moko azo maîtriser te soki yo moko na groupe na yo okoki te okoki ko vandisa groupe na yo te obomi groupe na yo siko mutu oyo komone Poutine ye kuta zane na groupe te ye aluaka nde ba artiste et puis azo manager bango azo réussir jusque donc 5 ans déjà passé to ke so na 6 ans ya musala na ye wana ezata mieux kozala na groupe parce que ce que tali groupe que vous peut-être na boto sur que no bana o ngane na formé bango na président na bango ba za na respect nanga que oyo ba Poutine ba osa les a ko louer ba acteur ya ko jouer na tableau moko boy yango mona ba bêtise eze belé yango mona ba songi eze belé mais Poutine a koki ko maîtriser le wana 5 ans yango to ke 6 ans
akoki ko maîtriser siko yo soi-disant cours de grand groupe na yo moko lobi na boma ngoti poni bacteur ba comédien baza ba banani baza ba ingrat biso toza ba ingrat yepe aza ingrat siko mutu abongo nanu yo na groupe na yo okoki ko maîtriser groupe noté siko mutu mususu oyo aza na groupe même pas mais aluaka ba comédien et puis à maîtriser ango aokene vers ba 6 ans. Est-ce que yo mutu oyo yo koka ko maîtriser groupe na yo to boma groupe na yo olinga mutu wana olinga été et ça simple to comprendre keto to comprendre jalousie to comprendre mutema mabe bino congolais ana défaut congolais tikala kana maloba osala vie ozara na mbongo lelo tikali ozani loko te okomika biso ba coup de grand etikali ka ya maloba coup de grand etikali ka ya munoko ya koloba ka ba biso toza ba coup de grand biso toza ba coup de grand la kisa biso c'est que tu as sémé lorsque tu étais coup de grand ou encore oza coup de grand la kisa groupe nanga na boma ngoti siko boye bisanga muto aboye vraiment il fallait pas tout vendre qui mais il fallait tout que les ça va tout que non le quoi yé anié que non na coup de grand Poutine azalaka te eza na tana bango siko na minute eza tant ya Poutine o aza coup de grand. Est-ce que vous comprenez la grande famille place toza groupe na ye aboma bacteur na ye banani ba amisi o lelo amisi akoma ko sala musala moko non bomoni atikali kana bilobela ces messieurs atikali kana bilobela na komema ba confusion na kati ya ba comédien pona nini pona mutema jalousie na keto mwana na soi disant alobi keno amisi kako amisi wa kuti kozana Angola oyo apesi mama Moindo sourire nzoka mwana na ye abimande pas et pas Christian Shoga mais le monsieur azo bundana vraiment azo samaka mama lunga apesi $50 aolobela $50 au moins na apesaki ye siko boye bisanga bandeko eza ndenge nini makambo et soki pe wana te soi disant chroniqueuse ya yambi alobi ke non nazo prouver amisi ndenge apesaki $50 nga nazo pesa ngo x2 kaka wana banjo senga saki ya mutu bapesa ye mbongo wana ka wana na caméra notion mayele zate soi disant oye na kombo cours de grand ezaki ke non na minute soki ozaki cours de grand ovandi wana Bellevue peut-être kasi apesi au respect ya koloba ke non oza cours de grand te silama po Poutine akoki ko engager yo ki cours de grand yango wana ozo loba cours de grand par rapport à quoi yena no si la soi-disant cours de grand ok taninga o tepa ba ebisi bino ke no ki leadership eza mutu nyonso te tango azo loba mutu ko loba boy est-ce que ko diriger cours ko diriger groupe ko diriger groupe te ki leadership ba pesi mutu nyonso tout te taninga na boma ngoti tango boma c'est-à-dire que non oza na capacité à kozala leader te nini ezozanga kaka keno bayambi yo acteur yango nazoloba keno bomoni makambo ezoleka sur les na monde ba artiste na ba comédien mibali baza impliqué na kisongi botala ka soi-disant mobali mais ozo pe sa position na moko ya koloba keno oza no côté oyo ya côté ya SB to boité eza respect et on a oloba keno ba comédien belé ya mibali nde baza impliqué pe na makambo ya division pona nini parce que eza mwana mwasi nda zui relève mais bon ndimeza tana ye ministre alelo eza mwana mwasi nini yango kozanga yo kaka babengi oza na plateau bongo olakisa haine olakisa kimutema mabe ya koloba bolongola ye na coup de grand boluka batuna ye o bakoki kozana banini de bo placer bango mais na biso azalate oui azalate mais na minute oyo avandi na ngwendenge nga ba trophée zo pesa mela bozo mona niveau mutema mabe tango to yaka koloba o bolobi o mama wana ya Afrique du Sud non mama wana Afrique du Sud na yaka ko yebisa bino vérité aza acteur yango na lobaka boye baka tant lelo Poutine lelo aza na ngwende mais ndenge aza wana
a préparé déjà pe retraite na ye ya koloba keno un jour akotika tokoya komona balinda bakozwa ba relève tokomona ba Davina bakozwa ba relève tokomona ba Kenny bakozwa ba relève tokomona ba nani ba Éternela bangona ba botami. C'est juste quoi accepter tant ya mutu nde loko o ezangisaka biso ba congolais. Okotika la kaka na malobe belé ya cour des grands sala nini na boma yango te aboma na coupe na ye moko ye soit disant cour des grands. La grande famille beau aimer beau partager. Beau aimer beau partager, ça fait mal hein. Est-ce que Christian Shoga ba ko tia e penza na kutu ko jouer ba ne pe ko jouer te pona lo ba vrai. Il y a bima na groupe il y a groupe évangéliste si je ne me trompe pas. Kuna kutu ezaka na bango batu o ba sambela ka ya corps du Christ. Na ndenge longwa ka na groupe na ekokoma kaka bilobela zonzingo nde komise bilobela onga ikatina age na yo oyo oza ba gesho baza baleke pa na yoti. Ba gesho ba Piero bango na stabilité ya nyama. Ba bali. Ba vandi na basi na bango baza ba responsable. Yo tikali kaka kolaka cour des grands ya kaka ya mbanga ya munoko. Mais non bandeko il faut to lo bango vérité to lo baka vérité ba gesho bango wana ba baza ba cour des grands te ya ko lo ba bongo ya a pointer banani a pointer ba la duchesse a pointer ba anso ba yaki na sima na bango. OK oui mais ce ko ba gesho ba Piero gesho mariage ya bala mwasi na ndako nani Piero memema ba responsable ya nyama ba yebi ndenge bakipaka mwasi bango baza tobenga bango peut-être ba star ko ba cour des grands ya lelo parce que yo cour des grands ya kala ni mwasi oza na ngote ni ndako ya normal adresse normale oza na ngote ongaika kaka lokwa congolais alinga ko mataka na avion ba mone kaka ya mati avion mais oza ne loko na pochite kuno ozokene matalana na kosenga na monde ka via na ya mabanga po ba pesa matolo émission ngo kaka matolo na matolo siko yebisanga ozala cour des grands na likamuni. Est-ce que boki ko pesa biso na signification ya cour des grands parce que ngai na komi confuse ezanta ya Poutine lobi tokomona Éternela nandimite ke no Poutine akoloba ke no tango biso tozala non ezata ya moninga non tana biso oui lelo komi tana ye ba congratulation ba courage azo travailler dire to mona kanani awawat bandi ko mususu ba féliciter belle vie to sengi pe félicitation na yote parce que musala belle vie ezo ganga musala belle vie ezo mona na miso ato olobite musala ezo mona na kaka ezo ganga. Ce que tu as dit, yo moko mi yebela kaka keno, oyebi batu combien batali yo pe babaye yo. Oyebi batu combien batali yo pe babaye yo kana bilobela o tali na musala o belvia azoloba. Si la mapoza la batu ba ina yo te. Parce que jusque là yo zana na vie ya matolo. Ce que batu na ozo sala matolo, so pe batala ka belvia tam so ochelo pe boutante. Bo réfléchissaka te. Pondenge zane koma bongo olobeli belle vie mabe donc on est stili yo vivre na matolo tala siko batono zo vivre dans batono betaka matolo ceux qui peut-être des trois bato belle vie ba osepela te o manquer belle vie yango il faut qu'on réfléchisse à ya koloba keno nazali boso caméra te o pesi conseil na likamango zo le peut-être na monde na bino pesa conseil esunga mais non azoya kaka na division azoka kana bilobela ya so disant cour des grands yo moko groupe na okoki angote na panza ngote mawa. La grande famille beau aimer beau partager la grande famille. Groupe na boma ngoti Kwani usaka kuba ucho wa kwa bana. Je na boma groupe wana pora nini?
parti c'est pas ben gras biso tout ça ben gras parce que on a dépensé trop on a bénéficié dans les lotés nazonga boye so bakabelinga mo $100 nga wana ke sala danini na ke se foutre la mo chaîne na sala na bi boyoka nazo bénéficier naza na eloko moko te, c'est-à-dire quoi? Alobi nini? C'est quoi les messages là-bas? Boyebisana nunga boyoka côté nazonga boyoka tout ça ben gras parce que on a dépensé trop on a bénéficié dans les lotés nazonga boye so bakabelinga mo $100 nga wana ke sala danini na ke se foutre la mo chaîne na sala na bi na sala fina nga moko na bana ngai on a sala bato bususo lo ba sala ba bengra na bomba na groupe na bomba na sala carrière solo na artiste na wana siko suko comprendre siko na minicho eza passer la grande famille biso toza wana te après no bato nyonso bandima belle vie non et eza eloko wana te tobundela ke no bino nyonso bondima ka bolinga ka belle vie non bosa ba choix na bino na ndenge bo monela makambo. Mais on a plus besoin il y a reconnaissance bato ba reconnaître juste kaka musala ndeko esili parce que comme na moi mobali ya boye koloba ndenge azoloba boye na ene nyonso eza soni nanu ya Congo parce que Poutine asalaka musala eza pona ete musala oyo asalaka eza pona nation pona Congo na biso mobimba fierté ya mboka na biso. Bozola de la grande famille. C'est que pour na yaza cour des grands na si la cour des grands malgré si la zosa la bouzoba malgré si la BBC théâtre yazo soutenir mutuana et ça passe. Bon ça lango artiste et comédien roi bino doit bossa na ba on peut aussi loin. C'est là auto bossa na tout loin. Bah si là. Ah si là ma belle vie bot na ba on so dans il est aussi loin. Il bot ne loin tant bossa makambo na catégorie na beaucoup de Haïti. Ba ko ta belle vie. L'espoir bien na ma bête. C'est qu'on a nazo tout na problème eza nini? Belle-vie azana problème na belle-vie azala nini? Ce qu'on landi problème ezate. Peut-être que soyi babenga ke na ba film te ngana bino to yebite parce que o eza ki mutema mabe. Ça donne beaucoup de été na course ya cour des grands. Beaucoup de été. Il y a ancien ya théâtre wat bayebi na ndenga mabete. Cela veut dire que c'était comparer pena mutute comparer na génération naie sur ebi génération naie. Cela veut dire que génération na biso basi la bazai mwa mukie ngana ye et puis ba ans ba koya ba dichesse ba koya ba nakas et puis voilà génération il faut tenir la génération naie sur ebi génération naie classé ko battre to loin na été. Tout loin na ba sila. Tout ya ba Afrique du Sud na ba 2009 aboyebi to production moi tout loin. Na ba esi pesanga na ba demaze touti loin na ba fatu miracle to wuti na bango loin et na lobi na ndenge ya mabete na lobi na ndenge ya kanda te na lobi na cour des grands groupe non ekena bandeko bolandi la méchanceté ya peuple congolais, c'est-à-dire yé aotik azowelela kaka ki cour des grands ya ni eloko na poche qui court des grands, il y a Tilelo, Matalana, Tilelo, Matolo, qui court des grands, na évité ce qu'elles ont les langues, nanani. Tu éviter ce qu'elles ont la qui court des grands, nanani. Tu ébi pété place au Poutine, alors que non, aza court des grands. Moussala ya Poutine, indezo sala bango bazana baketo oyoyo. Binobo, akoki te, ndengana, akoki na ete. Akoki na ete asati keleka bilobela na ba plateau kaka boy siko boy bisanga muntu aboy ngai personnellement na place na oyoka soni. Vous savez pourquoi? Il y a vu que non musala ndenge belle vie azosala mwana mwasi azosala musala ata mutema piketo wane kozana kati mais lorsque na kozana liboso a plateau je vais juste applaudir, peut-être na oki ko féliciter na pese ba courage. Et parce que toye bibiso nyonso wana eza nature. Il y a monde. Il y a lipamboli ya mutu, évolution ya mutu, batu ba sepelaka nango te. Évolution ya mutu lipamboli ya mutu batu ba sepelaka nango te. Siko tout ça ka semblant ko ba soko lingi batu omoni penza batu mibale misatu o ba lingi yo na moment wana pesa ka nzambe nous merci.
Parce que l'autre est là, maman bébé c'est pas César kolobake non. Belleville a écouté des misak nani mondial na bango na ndenge moko ya bien mais tout ça est à mon thème ya keto évolution donc travail à Belleville ezo gêner bango ce que travail nini si la zo sala to lo belango pe bozo landa la grande famille c'est juste la méchanceté mon thème mabe évolution eza ko tata to kyo lo bateke no se pe ndenge nini yangwana Belleville azo sala musala kitoko bandeko Belleville azo komela bato ba filme kitoko bondi matande ko ezata na ye yo za mwa mobali okolinga oza na problème na Belleville na ndeko mwasi po na nini ngai eloko zo boma ngai ezaka kikour de grand etikalaka ya munoko bozolanda la grande famille kikour de grand etikalaka ya munoko tozalaka mpe na bato mosusu awawa azalaka na ye soki nani ekala ye siko aza na eloko te akomaka na vie ya kosenga me na munoko kaka nga nazalaka siko ntango ozalaka osalaka nini yango bayebisaka bino keno ntango eza ta na yo prépare retraite te mundele asalakisi biso keno bapreparaka retraite siko na age oyo azoya kolongola azoya konie Poutine mais ye aza na matolo soit disant cour des grands ni mwasi ni bana ni nini to rappeler yo eza passé la grande famille ba cour des grands yangwana ba Poutine bangwana ba Ursule Péchanga pe ba osala fierté groupe nanga na boma ngochi Wani, osaka guba ocho wa kwa wana. je na boma bangu na boma groupe wana pona nini parti c'est pas ingrat biso toza bosa bango artiste et comédien roi bino do bobosa na bango pe aboti loin décident auto bossa na tout le loin ba si lati ah si la ba Belleville boti na bango pino so dans yeto tout le loin yo boti na loin te ntango bosa makambo na catégorie na bokotsa kaiti bakota Belleville te n'esprit bien na mabe te bandeko je me réserve non c'est réservé parce que tout ça 2025 juste le 4 janvier to banda kaka ba donc non mais c'est gêné et que non eza nouvel an tout ça la ta analyse ba makamoko boya bien et voilà si ka boye vraiment na bino moko vraiment bandeko bokomina na nunga attaque non na lobby ebele te bocha ete mais na minute oyende makam bolongola e bocha ete mais na minute oyende makam est-ce que bozo comprendre Congolais okufa pauvre faut savoir comment quitter ça bocha ete mais na minute oyende makam est-ce que bozo comprendre bandeko Congolais, on est bino Congolais, il faut mutunda ko réfléchir la place na ye. Yo bacha été, bachande yo, qu'est-ce que tu as? Ou encore Nathan, qu'est-ce que tu avais fait? Parce que na minute Poutine et Matay kita, retraite ko zala ya maman na kimia, hier retraite ne ko zandeni. Na âge n'est même pas stabilité exacte. Parce que muto aza stable, azo ba kedo bocha été, bo compter été. Congolais nani alokayo. Congolais nani alokayo. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. La grande famille, beau aimer, beau partager. Non, c'est réservé parce que les a 2025, to bandi kakambula. To banda koya to matisa ba voix. Oh boy, na c'est gêné. Na c'est gêné franchement la grande famille. Na c'est gêné makasi. To ko mataba de 15 kasi. Ce qui kongola ko yoka te to kenango ka bongo. Hein? Donc dès naza boy bandeko ya kolobeza mais na c'est gêné ya koloba mbula sika. Connaissez un peu d'échanger aussi.
ata moto aboyi koloba bokolobise kaka eloko kaka ezolekelanga botya ye te me na miniti oyo ye nde makambo boyebisanga aoki olie so du 1er au 30 aoki ofutela ndako donc ane mobima aoki ofutela o me ozoloba kino bokonte ye te tokoconclure yango ya koloba nini ke to jalousie motema mabe yo cour de grand bosili lokola mungwa na kati ya bile na kati ya mai bosili kaka boye botiki pe batrace te okomi kaka koloba wana bana nanga amisi mwana nanga congolais ba comédien nanga ebele ba artiste nanga ebele baza kuna na groupe Simba baza ebele bana nanga donc otiki kana bilobela jamais vu na mboka na biso congolais je sais pas nani akila yo la grande famille bo aimé toza na biso na film na biso tozotala na Belle-Vie télévision ya motuya yango wana mama biso alambela biso toujours alors voilà quoi bandeko bo aimé vidéo bo partager ba émission Mama BBC nyonso nezo kelinga na promotion so yo partager émission Mama BBC yeba ke non o partager Mama BBC o partager kaka Poutine parce que Mama BBC asalaka mingi ba promotion ya ba film à Poutine alors lorsque vous partagez ba émission Mama BBC et muto na kozala décider okuta kaka ke non ezaka Poutine kozala kana mutema na ya lourdeur te ya koloba partager te partager parce que na yebisa kibino biso nyonso toza na besoin kosala promotion pour na Poutine nde ya motu ya yango wana ya ba film ya ba œuvre azo sala et Dieu merci apesi sous Poutine batu oyo basaka bato mayele pembeni na ye dala batu lokwa ba oyo pembeni ya Poutine ata yo moko omoni ndenge ba bebisi na ye moko sila ukakuna bato aboyo kozala bango pembeni ya nini bato aketo bato aboye penza pembeni ya mutu oyo aza na ba projet lokola ba belle vie mutu aboye saye ko bebisa projet na yo nde lelo ndeko na bino wana si sila uka wana a se perdre azo ba vision na ete ayebi te na minute oyo azo rêver na minute azo comprendre te abandela wapi akosuka wapi pona nini pona batu lokwa ba Christian Shoga uche bango pembeni na yo batu moko boye ya keto tu prends ton temps ya kotonga ya koloba boye ya kodinga ko détruire ba résultat yango wana elle est où maintenant elle est où azangi ata kobima kosala ta ko souhaiter peut-être na ebité soki asalaki yango na ebité soki souhaiter ki bato na ye ba meilleure vie je sais pas na minute tout Poutine na minute bino bolandele makabu tout po Poutine na ngambo pe ya bato ba communicateur na ngambo ba fan na ye bazo bakisa implice na musala na ye obino lelo bokomi kolanda Belle-Vie TV promo amemi makambu ya awards awawa bino pe boke kosala ya bino bozaki na mayele wana te mawe nga kutu na osepela soki bobandika kolandisa biso makambu nyonso tozosala bolandisi elakisa deja ke no Poutine aza coup de grand na minute oyo na 2025 na siècle oyo toloba siècle passé te po siècle passé bilobela oya okufa pamba okufa pamba na bilobela ozangi eloko. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Beau partager émission, beau aimer. Et ça, bien, on va toujours que notre numéro et figurera toujours dans la barre à écran. On a besoin de maman BBC pour nos conseils. Voilà. Et tout beau yara nabiso te ba reproche tout beau raté. Alors bonne fête sous na balandinyo so ya BBC mpoi. Bonne fête nabino la grande famille. Tous alla toujours ensemble together. Pona nini pona star na biso lelo to yebani lelo to sai sous famille mususu pona nani pona mutu moko o Isabelle Vikandi la patrona. Chez nous c'est l'amour, chez nous c'est la donc et pas la biso nani Tokyo lo bakeno dialogue et pas biso dialogue eza ko solo la eza olobi ne a eza ndeni ne to sala na bande mususu TikTok ma bébé c'est eza bo toke nango ne toke nango bo to sungana avec beaucoup d'amour vraiment na ebité famille Libota na ebité ceux qui n'ont que le banini
Ato solo na mutu moko famille libota, tu sens l'amour. Mutu abengi ambala liboso bosola, donc boza connecté na amour. Non comprendre les kamango te. Na ebité ce que zo komena pe bino kunaye. Famille libota 100% kuna na ya TikTok. Donc to solo la kato koma famille. Donc façon to solo là, on dirait na comprendre ce que zanini, même pas que no qui songi te. On parle plus pour na pouti, plus pour na pas projet to ça ndeni, to ke nango ma bébé so moni kuna boy. Donc to ke nango bongo sans même intérêt à koloba ke non, ya to nuire batu moko boy. Non comprendre le loko wana te. Alors, c'est au moins ça la grande famille. To kutana sous na poko na Belle Vie télévision. Tout à la film na biso ya la boniche où il cause la deuxième épisode et tu dis que non Poutine dans un katia film oté na moni a figuré dans katia film oté. Alors tous ensemble tout le baki que non en 2025 objectif faisait à ko beta 100K dans 24 heures. Donc le film est quotidien le lobby déjà partout quand ça sent. Plus la grande famille année passée na lobaki trop pour na ba vie, ba filmer mata et tika la tabino déjà ko yaya. To ba notala makamso au sala. Tout simplifier quoi. Alors c'est au moins ça. Bota la film, bota ndé quoi. Comme écoute na ko partager ba ligne. To kutani bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.